ya forage te ya mabulu koto mai eza pasi po mai ya milato milaka ya mabulu koto en plein 20e siècle nous la mer ya mabulu oh to yekomi so loka kira kiss o mato o bongo bien o komika o baby o koma kuna ngom kuno zate papa to lembi. Il fallait gouvernement eyokela biso mawa babongisela biso nzela babongisela biso nzela po to souffrir makasi ba mama na ba papa o matangomba atina ngoka bongo na souffrance tungai po il faut luka muta matseli oti likolo nde ozwele likolo en tout cas po na nzela nan toza na pasi ya nzela toza na pasi ya nzela makasi nzela eza te ba montagne donc bisika mo bato bazomata bazosouffrir oya kokuta biso pe kati nisiko po première fois en tout cas tomona bato baye pe kotala biso yango na pesi bino pe merci. Voilà, merci Nabande Konyo Soboza branché na vie et puis presque Congo TV online, chaîne Malonga, chaîne Lokumu, chaîne Bata Valère, Kamamara Bobo Sem Love, Kolo Bolingo Monte Bolingo Belé. Une émission na bino salema 100% vérité cachée, 100% vérité cachée, émission ekotara partout, ekotara Congo Mobimba et la bino information à temps réel. Lelo émission na bino 100% vérité cachée et qui na terrain. Les autres toujours Congo, ville de Kinshasa, nous toujours vivre en plein 21e siècle. Donc il y a na kati ya quartier Tchad, toujours développer, toujours monde na kati ya quartier, to moni nzela ezate, to moni courant ezate, to moni mai ezate, to moni ta moto na kati ya quartier ko tarate. Yango to na micro 100% vérité cachée, boyoka ndenge bandeko bakoloba, boyoka ne ba pesa ba vie pe ndenge nini a na quartier ba vivaka. Nabi ki boze bele boza branché bozo landa biso na minute oyo nabi ki ba Miss Bijou du Congo motema pembe boza branché nabi ki ba papi pour le boza branché nabi ki ba MA Misha Marciano Nempiango bino tout boza branché bozo landa biso na minute oyo donc to continue terrain na micro na biso 100% vérité cachée boyo ka ndenge ba mama ba ndeko ba koloba réalité na bango caractère za ndenge ni poto moni ta nzela o ezate bino mona miso botala na sima na nga bozo mo ndenge ezali yango to yete ba aba vivaka ndenge ni en plein 21e siècle vraiment à la découverte Tolan. Mbote maman. Mbote papa. Oui maman to yeto kutio awa na osala bilanga parce que biloko yo bosalaka bobima nango ndenge nini moyen transport et comment à côté tonde transport et comment atenzele za ko beba moyen mituke yata moto ezate moto pe ate leki et comme memela biso biloko te to matana ngo kana ngomba souffrance po bima na wenzi sikonde boza bondo te ngona wenze musika kuna wenza mbanzalemba eza musika tokendaka na souffrance bongo donde bolonga na biloko nyoso boteki botiena ba sac bo matina ngo makolo ti kuna na ngombo sto monyo to matina ngo ka bongo na souffrance tungai po il faut luka muta matseli oti likolo nde ozwele likolo so bo vivre ndenge ni na quartier na bino quartier na biso tozo vivre et loko ezotungisa biso ndeza surtout point ya liboso eza mai tozo vivre na biso na kokoso ndenge mboka eza neti ngamu tunatelemi awa naza nanu veve na osala bilanga naza na pasi ya bisalela ya bilanga na vivraka kaka awa na bilanga musungi azate eske bilanga ba difficulté nini okuta ndo sala bilanga no difficulté eza na neti na ba voisin po na ba limite mais to bongisaki bomona ba limite ndenge eza bino moso boche pena droitier eza tout droité tia o chekaka po nini nazala mututa hotelema loba na ndimi kaka tia kaka nazolona mais nazosala kaka ndenge wana nzamba azosunga malembe bozwaka mutu asunga bino lisungi mo bozwaka to bino mo kana be fort na nonde bozo kemba tozwaka mutu te mutu mo tasunga biso na kota bilanga tozwaka te tozo sufrika bongo ozana Congo te osengi ya muninga ozana pa hotel ozo ya muninga soki pe ezate osali kaka na oyo ozana ngo tozana mutu tasunga biso so ba mai ni bomela bon pona mai eza problème mai tozozwa mai moko kaka oyo batu mutu omona mwa place ne atimoli atie tio bozo kezwa mais bata onje ba ya kotala ngo balobi eza malamu pona komela batonga ngo eza mwa distance tokenda kozwa kuna mais batu mususu ya onje ba ya kotia mai wana ekufa ba pompe wana ekufa donc tozo souffrika ndenge wana mai to kezwa ngo distance neti lelo ndenge na oloba boye bakanga ngo depuis dimanche bakangaki mai ti ndenge na oloba bo bafongoli te o bazo sukola to souffrir pona mai komela. Merci beaucoup maman. Merci papa.
To kuti au sala bilanga, au sala bilanga. Nasala bilanga awa. Nyoso to moni bilanga na o. Eza bilanga na ngai. Sikoyo to moni ki a bona problème ya bobo bana biloko na ndeni po to moni nzele zati to bite imagine bo sala bo mituke kotaka koto to ndeni. Mituke kotaka te. Toza na pasa banzela. Toza na pasa nzela makasi. Il fallait gouvernement eyokela biso mawa babongisela biso nzela. Babongisela biso nzela po to souffrir makasi ba mama na ba papa ko matangomba. Siko bo kenana biloko ndeni. To chaka likola mutu to matina ngo. To biloko nyoso bo bimisa abono te bo chaka na mutu. To chaka na mutu. Bozwa lisunya ba konja mboka déjà aw. Te. Ni bourgmestre ni qui que ce soit déjà ya do tala bino. Eloko te ata mutu to mona te. Siko ana kata quartier bo vendenge ni. To viva ka boye na pasi. Musungi azate. Maya komela bozana. Tozana maya komela bien. Maya zamba ya soso. Za awo likolo. Ibimana msema bele. Ibimana sama bele fushaka. Ba pompe zate. Batonga ngo. Eza ya to. Awa régie des oiseaux zate. Eza ali me ba maya bimasu te kangama. Do apela nzele zate ta moto ko tarate mutu ko tarate. Moto ko taka me mutu ka te. Moto ko taka mutu ka te. Mais moto ko ti mo bi se biloko zate. Ka bato. Soit azwi mutu amatina ye me biloko te. Bon lo bani pona bato ba Holanda yo message no pesi pona bato. Bon message ngana pesi tozana pasi. Gouvernement ya ko bongisa biso. Bo ba bongisela biso nzela na tozana pasi nzela na mai na courant na koloba. Tozana pasi ba bongisela biso. Nasala eza bilanga nanga moko. Bo difficulté nini bokuta nango awa bobimana biloko ndenge nini boki koteka po to moni za biloko bosalaka bato basombaka bobimana ngo ndenge to bino mobondo oteka ngo ndeni moyen nini bobimana po population lia. En tout cas pona nzela nanu toza na pasi ya nzela. Toza na pasi ya nzela makasi nzela eza te ba montagne donc bisika moko bato bazomata bazosouffrir. Nzela eza te mais tozosala misala po peuple balia. Ntango nyonso tozobunda kaka na makasi na biso moko kaka bazosunga biso te. Awa na kati ya quartier na bino ba mikonzi ba yaka te ni bourgmestre na commune monga fula yaka te. Nan to mona bango te. Oyebi bango te. To yebi bango pete bakitaka pete pona ya kotala nde kota ngo bato bazosala ndenge ni bazosala parce que oza biloko ezotonga mboka na biso bazoya te pona koya koluka totala nani bisika ba mama basalaka to mona bango te. Siko bosalaka siko ndenge nini awa nde olube matériel ezate siko bosalaka ndenge nini. Tosalaka na makasi na biso moko kaka toko forcer okoko luka mo eloko moko obani ko sopa ba mai soit tozala mwa katini moko bani ko pepa ka mai kaka bongo ti biloko ezokola ka bongo. Siko message na opesa pona bato ba Holanda image na yo. Bon na lobi ete ba soutenir biso ata na ba rosoir ba graine nzela do tozala kana passe. Merci beaucoup. Merci. Na koboya kokuta biso pe katni siko po première fois en tout cas tout mona bato ba yepe kotala biso yango na pesi bino pe merci. Merci maman. Oza vie et puis presse. Bien. Bon, to moni ozolega boleka ndeni ya. To souffre makasi na komata pa ezela biso difficile pe na kokita pe moi difficile makasi ba doit koya ka babuka na makasi. Bato babuka na ba? Bato babuka na bazali. Bona problème nzela. Problème nzela makasi na komata vraiment difficile. Donc mutu kezate. Mutu ke banda kokota nzela mais banzela pe. Awa na quartier na minute dia na se mutu ekota te. Ekota ka ba hota likolo. Mais awa place ekota te. Te ekota te. Nzela ezate ekota ndeni. Donc pour que partout nzela na mnoka yango to nzela na biso yango mususu eza nzela par contre to mati pe moi montagne mo to bimi to zu moto et tendance. Donc abozani na kati libulu. Za na kati ya libulu. Merci ndeko. Merci. To yekomi so loka kira kiss o mato o bonga no bien o komika o baby o koma kuna ngom kuno zate papa to lembi ta so ke class to lembi to ke ba reta mabengi pe botela biso nzela bobongisela biso to lembi. Merci mon. Boni. Bien papa. Otoka mai. Naketoka mai taka banjela ngomba pasi koto mai eza nango bien mais ta ngomba mai eza bien mai mabulu to moni mabulu ya forage te ya mabulu koto mai eza pasi po mai ya mila to milaka ya mabulu koto en plein 20e siècle même la mai ya mabulu
okotoka mai omata bona nzela pe te kaka nzela nzela te mosusu nzela mosusu eza te kaka oyo tomatela kaka bonja ya ngomba na bamai na mitu na bakantine kala ngomba oyo. Merci ndeko. Merci papa. Paglesi reta mpona ngomba oyo taya babongisa biso ngomba. Bona nzela mosusu te. Te nzela mosusu eza te ka a. Oloba ni mpona bato baolanda image yo. naloba na bango ka babongisa biso bateya biso ngomba oyo taka bana classe toke reta atoke avant na classe okomi a ngomba mwa. Merci bandeko, bozalaki ebele branché na chaîne Bino Vie et puis presque Congo TV online. Chaîne malonga chaîne lokumu oya mwana mboka Bobo Sem Love. Kolo bolingo adresse bolingo nzamba bolingo bolingo vanda rapana ye oya disposa moyen en jeu pour chaîne côté émission 100% vérité cachée oya le kana Vie et puis presque Congo TV online. Et kotara partout. L'unique chaîne en ligne oya kotara partout ba fin fond. Il y a RDC, eux qui rapportent la même information en temps réel. Boyoki nenge bandeko balobi, boyoki na bana classe nenge baleli, botala ngomba balobi bien que non, balongoranda ku 10h. Bana tour à midi mais pour comme en école ba comme à 12h 13h toujours en retard parce que nzela awa ezati. To yeki obeta li solo ya nzela. Bomondi ba maman ba osala bilanga nenge balobi, ba sala bilanga nzela ko bimana biloko kolia ezalite. Avome pesi passe paiement. Ba kondia mboka, mokondia mboka tchabino pobo sala misala. A tchabino te pobo bozala, buana pona ba relation to pona ba famille to polia mbonga l'état. Moko o ezamboka na batu nyoso. Batu pe kote bazan ndoko vivre. Vraiment to sengi na mokondia mboka landela batu o nyoso tchana ba poste bourgmestre commune monga fula. Ba bourgmestre bosala kanini. Bolia mbonga l'état pamba. Bote la population yango ndingi micro na biso 100% vérité et koti partout. Vraiment to senga na Bobo Sem Love kolo bolingo. O tchali susu moyen o tchaka nje poto kota na ba fin fond li susu. Vraiment remerciement na opesi na Bobo Sem Love kolo bolingo bolingo ebele. Miss Bijou du Congo motema pe même ne sukisaka MM Misha Marciano Nepiango Fiston Ngundila frère Makasi frère Dankier Jires Nduka Alexandre depuis l'Angola et Angwana Benjamin Côte l'international Maboko Bank Mutumoko bien évangéliste Serge Mifuba évangéliste Lita Kabuya la suite au prochain numéro couple Chila Yabino Angwana.